ya rolo bana mabeta mselo ni ya rolo bana mtu bato kali mutakala ya boy ya pamba ba pilier ozangi mafinga nana sala ba shot la basi ba vidéo nana vidéo moko te ou ezaki compromettant eko compromettant nga ezaki na réseaux sociaux moi so amoni ki na tindene mutakala nga obe na tindene logo mo be la photo nga yondo zo mitakala basi yondo zo je comprends. Quand on peut savoir les garanties, on va escroquer bon, on y a escroqué presque. Il faut en avoir du vérité pour dire aux gens. Ce n'est pas du tout il va la poste qui non au salaire moto et tu commences à les salir non. Tout en nous cabana bambongo. Tout va nous sungana parce que tout qui moi c'est na mobile. C'est ça. Mais là c'est que non tout les relations le coup de complication et tout à limba. Bon il y a au comment s'acharner contre moi parce que dans les réseaux sociaux non. Tu comprends? Il y a qui ça va te gagner non gagner mutu bambongo oh ya rafini tumba nga mutu na pesa. Et mbonga buli ngande mutu na pesa. Mbonga mutu buli ngande mutu na pesa. Mais quand tu dis des choses pareilles. Bomoni esco hein. Poison sili. Poison kare sili. Wana to basa bambona Jani, na hôpital na okufa pena be batu bo le batu na live. Bosta na bango bango tele na vie. Kotala pe bolambo. Omoni men, alo ba lo kwa ose. Pesa zolela na bisayo muto sunga zate. Ninga na odo avion na okende tikuna. Na osikata kusibisana nga. Kuna wandosala. Minaki kuna shaki vangu samete za makasi nzamba osunga. Nana mbongo avukate nana elokote bwina bwinga viteza la calme nzamba osunga ou gagner procès. On a même faire le temps de prier pour la dialogue. Et moi na nyonso to la ndiongo te. A préféré na ye agine sangana batu mobe batu ya monate batu geluso ya kuyi ba tombola etinga. Boyo ndo tombole na ndaka libalo za wana. Vous comprenez? Yendo otombole na 4 étages. Mais il servira you la première étape. Okay. Il a laissé you et puis ça you peut s'il vous plaît dans sens que le soit pas responsabilité bana parce qu'il y a dans des choses que non il faut que le ballon ici kaya kolala. C'est très important. Mais nous on a surtout dans la kuana on a payé ça ensemble. OK. Yo zela presa zoya la zela temo ke nango lokuta ba preuve eza yo zana ba preuve morte ba preuve ba 10 000 o escroka mwana bato ndumba mompono yaya nga kutu balobana nga na mata déjà talent mompono kutu bien bongo ndumba mompono ya mama mobimba boy tata o matapunda te na mompono mi vise mona pena uza mwana peza kuya kote wana mompono zaki kuna banduma bangala te ngaza mungala te olobata nazo ndumba kazangulu te papa obwaki nga su mompono biba mi vise bozwika ba audace da bana poto aso zena ki mi vise ngana beti so kuna mataku matelesi mais les États-Unis bakotiko mutakala kuna toka kule na kupika masasi akupikao sakana kana presa nongo saxi ne bongo kene randa buzoba kenae obenga la biso bote divisa la live et sa presa pardon ofuka man États-Unis ban États-Unis ba ofuka misaye omoni mbongo wana so sango ba aventure ba kata na mwasi male yo ozoya otongi mwasi ne pas presia oke otongi ozotonga koto otongi mwasi na ndako ateli opoazo pa presia yangote oboso na mwasi no likango no yangote ti ozo condamner na mwasi ozo regretter presia ngana isi presia osalo ba double c'est ça là très attention même mwasi na ndako wana bova na 1000 visa te azoluka ndenge nini akobima 1000 visa yo ozonga kayu beta 1000 visa ozo zonga kayu okitoma to mone to lobino boy so oza mobala tembe challenge na pesi yo yaka na TikTok kabela mutu moko $1000 tina 10 000 bimi sango so oza pe boss 1000 visa yaka na live banana kokaba $1000 to so côté 1 2 3
4 tina $10,000 yaka na ngwa to bengi o boss oza moki oza lokuta moko 1000 visa omoni mwana batu ye azolela azobiso ba vérité 1000 visa mutuka buzo bapeka za ya ye presse yango mpo na bendaka ye matoi omoni nayebisaki ye 1000 visa mwasi na ye azofaire souffrir mama abana na ye ya kolakisa biso mbetu ne olalaka te ndako bandoko pesa tolo ofinga Herman Kasongo ke oza ndako ya babosi ya kolakisa biso yaka wapi ndako yango wapi ndako ofinge baninga baba sans papier lakisa biso mukanda na ID ya mukanda Lobat oyaka na TikTok okosa bato za na 45 place 45 lupango ID bolo bananga bata ID bozawa ID eza kwa recepset boza nona matano eza mukanda ya mukanda ko voyager nango eza mukanda zo sana nango bino pe wa lokuta bwepwani eza na bakasi na bino bosa ya la wana ya ba reception na bino mena droit de travail. Est-ce que ça résident? Aza américain? Pe moi si na loba ki bien, aida ngo pe bazwa ngo te. Bazanga mbongo ya kokangisa kozwa ba avocat, aidi poso ngo foso avocat. Bozo yana lukela bino no voice ne parce que ba voice mi visa oyo kana moi sino mnda kuninga ototola yo. Nazo bomba moi sino parce que bo anda kumoko. Na poison ozo kosa oza de na molimo a poison. J'ai peur que vous poisonnez ne moi na bato. Baki sino yango ti. O chela moi sino. O ni baki sino te. Grigino yango te. Na ok lo ma wa 1000 visa. Na ozelo deuxième tour to bombi. Okomi yo kaningo ozo kima moi sa zoba nozo kima nini yaka ozo kima nini yaka. Bosa makiona. Bino ne bana basi boza na TikTok bosa mayele. Mutu nyoso ebi ki otine mutaka ne pa 1000 visa. Yako lukanga na privé air yango yo. Loba madi vanga na tindela ki 1000 visa mutaka la. Pona toya kolobela ngo poza na makasa ko publier te ba porter plainte à partir Amérique. SOS mutu nyoso ebi ki otindela 1000 visa mutaka la na yo. Bosa la relation en distance. Oza fi oza na Kin, na Brésil, otina mutakala, yaka yango mafuta zo pela, yaka loba ke parce que ya beti to la mitakala na binote. Aza mutak, boza mutakala na ete. Mais 1000 visa senga basi mitakala, vrai ou faux? Vrai, lobi da mona matada yaki ana mundu kono sa kisasa. Omoni? Boyambang bata mitakala boza mitakala 1000 visa za mutakala na yo yango muko mutakala bine ko bibima na réseaux sociaux ko yakutu kolela te po modèle to sabola yo pona aza escro ya makiona na escro mitakala basi bozi atoyo kasikoyo ndenge bazo swana na mwasa 1000 visa ndenge azoluba Priscilla limbisa momuke zela azo benga likangu abenga mwasa ndako azo parce que amesana ko kepa likangu kozwa mbongo ndenga za bongo lendi fo banda musala kasi pozo zata kosa kiti zela na chilo wapango ba message en pele kikiliki visa tikanga na vana na kimia pardon na tiki yo no mwasi no bosa la vie na bino yo yaka kolinga bisanga te kozaka na mwasi tant que yo kosanga yaka po yiba ngo esikokenga pola langa donc ke koloba pa baby ko no la langa yo fele po sala nga nyoso sali comme ezate na mi merci vous allez tout tapoter na tanda to sécuriser live pardon. Oui, visa. Tikanga na vana na kimia. Pardon. Na tiki yo no mwasi no bosa la vie na bino. Ta o samba kuno ke prison na ozalati. Na mwasi. Tant que yo kosanga yaka po yiba ngo esikokenga pola langa.
Donc, tu peux pas baber, du coup, non, là, on fait les pour ça, la main, nous, ça, oh, mais ça, t'es nami, merci. Dans un pays, ça bateau, ma photo, n'a pas tchanga na miniature, mais tout. Eh, ils ont quatre, vous avez, l'eau en cas, on a fini, belongwe. Vous l'imbissez, n'a pas ça, mon cœur. Ça bateau, ma photo, n'a pas tchanga na miniature, mais tout, qui nous, la justice. Tout, qui nous, la justice. Ngana tous na biloko belé en commun. Ba statement ya banque o na kota e na kota ka banque na ezali. Ba na oke na Chase Bank na Bank of America ko so ba statement nyoso. Na oke ko so ango. Kata business so sala biso mbale ezali komba business parce que selon la loi États-Unis, osa légalement marié na Christiana. So, net we rano toza na biloko en commun, bo ba olobani ke biso na yo net toza nini, toza mwasi na mobali. Mais nga na mwasi na yo te. Kende na yo sala vi na yo. Kanisa biso ka tseke nga na lingi ba buzba, na lingi mabe na yo te. Nga moko na zo pesa beauté divine, na zo pesa ba tso ba photo na ba tchanga na miniature. Ko bimisi nga ba ko tchanga na miniature justice ezali to kuta no na cour. Ko bosa na tenda ko ezala na kombo na yo pe na kati to kende na yo to kendo sina suka. Na benga mama na ebisa mama ko mama eba kambo ezo le kate mana ebisa on benga ba oncle na ebisa ba sa famille obimba. Je appelle même mon frère na zo ebisa bango. Na tiki na oya nga na ono ba lokote. Na pesi bote divi ma photo na nga ba tchanga na miniature. Juste ezali. Avocat na nga za au courant. Na benga ki na uto benga na ba 8h awa. Na ebisi mama so zo leka. Parce que soyez dans la ligne rabola mon ayote dans les na ebisa avocat na ngate. On me meti na avocat. Le quoi ils ont kanisa ngane diable, yo nous a diable en personne ça mon thème ma je regrette beaucoup dans ma vie na kolinga yo. Je regrette avec tout mon cœur. Je regrette. Mais merci. Comment maintenant on va continuer, mais pas finir ngalelo. Na makamba lokuto ko ta yebite. Yo loba ke na enregistrer life na yo loba ke olala nga ya ofele olala nga libolo na nyeza kitoko olala ngo ozonga bambongo beba utuko loba na life les gens enregistrer ça comme ça te donc comme yo kana justice kuna au boss avec Michel on sala avec Michel vous avez rien en commun vous avez une autre en commun moi et toi on a beaucoup en commun ma comment on a biso mbalo kota na mabele 1000 visa et donc ozo bossana tikan les juges abondent la biso justice aux États-Unis pe écoute makambo tozalia oui visa tikanga na vana na kimia pardon justice ezali avo mi visa oyoki 1000 visa mukona ngaki na bengi la Christiana na benga avocat na pour la Christiana oyebisa nganini yo kumbe anga 1000 visa oui oza 1000 visa na bengo na bébé nga to benga bébé ba oyoki alingi te mwasi abenge 1000 visa 1000 visa yo bozoswana na mwasi ozosala na zuwa kombo obi 1000 visa oza mpenza moto amakione wana siko esali Christina wa esali ti boswana na mwasi na za wana boza na lukela bino moko ndi bazoswana 1000 visa mukona ngaki na bengi la Christina na benga avocat na pour la Christiana oyebisa nganini yo kumbe anga 1000 visa oui oza 1000 visa na bengo na bébé nga to benga bébé ba ni kasi to kabwana bana kala te yo mto yako tuna ngaso to kabwana Christiana zana tindelo message oh Moi mbala zo sarana bino ba basi o le kamolo yakalo kina abi lelo ko benga nga 1000 visa donc 1000 visa na bango mi balé bango mi balé bazongana ya on a essayé Christina ça la très attention boki da 1000 visa nga ba mamba tribunal et ça lié boy koto solo na moi satine les messages que mutachenga poazo za Christina pas Christina kuna azolempa e moi songa pesi nga mabosa na kana voice o Christina zoloba na petit ceux qui appellent
abi mi visa benga ka bebe longo la photo na ebo sila na bien ko mil visa pona uluka ka ba problème Precia boyoka na ko botika pe osala bongo mi visa benga kuna balongo la photo ni na miniature poni mi visa ozoyoka nga te okisko motema mwasi anda modele aobondela mi visa longola naoki pasi moko nga na bi bato États-Unis bo matana bo expliquer nga pourquoi cette dame aza perdu je sais pas nazoluka bato États-Unis ta ba boss on pe ka bango yo o soki boss nani basa États-Unis bo Christina mwasa ya mwasa 1000 visa akoki kosala ndenge nini abima na Iye po abima place na il faut agega church abengi na no ke church ba pesi 100 mètres akipeka abana esili wala obligé ba okata ngo na taille chèque a obligé ba kutana te solution na ya ngwana eza soki pas lingi en face à la volonté na ye a signer ba papier a kabola bango si allié que ba chercher la prison pour quelque chose ba utile na ngo pour kana la différence na ngo so na ma prison au côté prison après ba landisi mais pe na sa papier bon a risquer Angola pour la Brésil parce que za mukanda te donc na so ka irega ya mke Angola Rwanda na direct bon ba refula chaque jour dépend de la carte chaque journée tu as un citoyen américain un alien un autre citizen donc dans les règles ice qu'on a pas sambisa ça va juger bon zone pas nuisible makasi azonga na eka eva ne kuna alpaka na mbongo aviva bien kana ngola kena tango kuna reza mo la se eza fo ba petite sa ba onyoka mafo aboti ba bana atala bana atala boye oviva mbali na parler mo viva femme seule à quoi bon la petite soka ne ba ka pete et Gerson no lobi lo ba na Portland otaka bien malali ni nazana no to akina kusana nga Julio to moni na Portland na station otaka bien siko ye hôpital ni azaki hakuda lo ya bablo moko boye bablo ba bassesse moko a sala ye moko apesa na famille na respecter mais am mo no fa ke ndeka gel mo sala bota courage ake church ezala nango fele a futa lo te ba pesa kuna avocat ba otia ba to assistance sociale ba to cellule la famille ba ko ya wana ba ko landela a futa ono se fa futa et puis après c'est à l'école quand tu as boulot quand tu as bwana mikanda abi mikanda on fait ba quelque chose avocat c'est ba ID on ba c'est bana ba passeport ouais la work permit ouais la permis de travail il y a permis de travail et ça mon Canada qui était à vous permettre à super voir la bimi par Paris bien qui attaque Canada ah OK non note regarde tant mon gars na States bon là mon Canada qui était il y a le droit donc ba pesa permis de travail vous avez en Europe on yango ya saila kana nini yango ya lobana na mukanda nini ya zana green card to passeport et pas avocat ba la de la work permit ya refuge pour so boki ngunda tio za réponse na ngunda ba pesa permis ça là c'est bimi au salon travailler pour se maintenir ça bon ya te document moko boy ce qui définit la validité ça ça 5 ans de ba pesa mikolo tu bosses là va 2 ans ce que ça ba pesa permis de travailler à 5 ans ndenge siko komba société za bango bali société wana na niveau l'été fonctionner mais bango basala na bango ngotu ba conséquences ni ba konza pita ni ba ka ni ba déjà et la fraude économique bon voilà besoin maintenir activité à mon côté mais besoin na sous forme de plateforme LLC au travail donc au ça blanchissement bon so va de la source va bon wana ba va taxer va facturer que yo za na société mais bon no au ça gani na société bon no zo wana et où tu vas et ça ni na société membre effectif dans le bureau za ni ba lande lati à moins qu'à foutre la kango ba impôt nango mais ça ta foutre la kango ba impôt nango ceux qui a dribbler l'état ba okangana yango ba bloquer na ceux qui a na mbongo na compte ba bloquer yango donc yebe moi ça na ba merde quoi
Ah, bon, moi, c'est pas dans la merde. Petite sœur, il y a Gerson, il y a un peu de Gerson, il y a un. Bonjour. Ouais, les Gerson. Les qui n'aiment aussi, je sais les Gerson, je sais bon. Oui, bien, papa. Et les Cambou, et le Rondé na yoloba, les Cambou, oh, yolobi makamba, ya mukanda. Bandima bango mana ngunda, ba ozela ba document na bango, ndenge bazela kaka. Mais, vérité, c'est que bandima on ngunda, ba ozela ba document na bango. Ah, so bandima on ngunda, et puis ça va inane comme ça. Ça procédure. Oui, ça procédure. Oui. Mais ndenge ok. Ba réfugié ou bien ngunda ka babwa kingunda ba. Te babwa ka ngunda, ndenge batu surtout babwa na ba pays, babwa ka ngunda bandima bango na ngunda. Bandima bango na ngunda bango mibale. A pe na leta a ba yebi ke ba mwasi na mobali. Mwasi wana olobake, ata bo pasangisa biloko bango mibale. Moi ça na droit ya kolobate ke wana a mobali na ye. So pasangisa biloko bango mibale. Eza façon na ye bango ndenga memeli bolingo na ye. Mais a na leta a ba yebi Krishna, aza mwasi na ye bazakanda kumoko. Po awa ava bosala ava ngunda na bine kota basala ba civil basinga juge asinga civil. Tant que juge asingi civil na basali civil ye mwasi wana yebi te ke. Tant musu basala civil eza na ndenga se ya yebi te. Ba olien non, wala como kosa. Ce mec na bino moko abi babala na te. Bobala na te e mikanda moko basala. Mama te na kosite. Eh, babota na kosite na lo bana façon. Babala na te na mairie, le temps du bango te ke ba mwasi na même ba na bana. Ngana lo bana façon ni zela nanu no bande vérité baza que papa na bana maintenant je suis là moi aussi Gerson a que bien te mikolo babala na officiellement na boite ke a que de bien tende bolobi façon ngana bo makamba fait ya TikTok ngana landa na ngote na lo bana façon ke place ka o lo ba ke baza ba documenté ya ona matina lo ba ke na ba document elo ko nani Joyce alobi te ke bango ne mwasi na mbe bazo officier de o pa aza mwasi na ka mama bana o pa za copine mais ça veut dire que avantage c'est na copine moko o baza ki adresse moko ndeko na bino bala est-ce que koza na double d'adresse na mairie adresse à mwasi mususu bava na nenda akoza na double c'est impossible sikoyo c'est impossible ndeti ngai mama ndeti ngai ngafu mande na loba vérité na yebeleka na ndaku wana na yebi na ngai na yebele na ndaku mususu te o nga na yebi mais na yebi te de façon ye mo nda atambola o nga na loba za vérité o nga na yebi na yebele na ndaku wana na yebele ku obi mama il pas state ça ana États-Unis to sana bango iko za na États-Unis condition ndako ya na yo tango kenda kuno yebisa keni na golo bandeni tiko ndego lobi fasa condition awa mutamutana ndenge na zulaka ndenga ana ndenge na wongisela ndako wana ya makamuna ngati wana ikomilo kwa VIP privé na bango penda kuneza ka bongo ena ngopona bongo te mama eza sikoyo eza wana eza je ça na veut parler ngana lobi wana eza VIP privé na bango ngana ko ke na ndako na ko ke na ndako ya okay omoni ndako ya sikoyo soki na moni mutamutana ndenge na zula mbongo en États-Unis so na ke kute lo mobwe za ndeni 1000 visas za boss na famille na mibo bika na mbongo ebela sunga pe bino na libota wana ko ba vie privée mama pardon wana ko ba vie privée donc na attendre ko no ya ko stocker basi a stocker eza na ngopona bongo te ngakutu makambo nde bo lo ba ke akoma 1000 visa e kamusinga na yebi na ngote façon na yebi ngote ke o na yebi na makambo wana te ba boss pe bo na binote ka koma boss na ba société minene kuna te na yebi ke afongola société ngo pe na mona te na yoka kapa mwasi na yemo Krishna nda kwa kitoko ana 1000 visa ke na kovande ko na bino bo yebi ngo pete mama pardon mama mala ningela lo bana ngaka po je suis dans la matière jusqu'à la matière ça mais 1000 visa kufi ya olobi mama aza na koma aza na hôpital
Je peux se repose. Ya tika boy lobi tozali na station ya. Lobi tozali na station na Portland na Gilles. Image qui a son hôpital. Tozalaki na ye lobi na moni na station na Portland na South Portland toaki na Gilles. Bon na yebi nene na Portland. Kasi te wani nganga na ba 16 na biso awa tineli ngai message qui est à son hôpital. Lobi na ba 16. Mais faut faut. Pourquoi ni moi si na poisonné, botu n'était pas ni moi ça poisonné. Question à répondre ngate ti sikona to sololité. Mais boyebi que moi si mtamuta Joseline ta poisonné jamais na golo ba ke Krishna na poisonné jamais. C'est impossible ndena yebeliye. Ndena yebeliye jamais moi ça na kosa le kwana. Beaucoup na penser ça on appelle ça ba matia ba TikTok ke mtaboni a poisonné moi si. Ah mama, ngala yiki na ngaka koloba ka makambo mukanda. Na kita na ngai. Naki na lo baka problème. Ya mais so la gère sonné c'est alukelo nzambe ya. Soit ki maele, soit remember bablo ebele leki na Rio. Na awa zamboka ya mibeko. Oui, na yebi. Surtout ba américain ou les américains là. Américain ko li là a rotindelo be ba nemo bo ya tete boucha. Doa ozela. Iko citation de konomoko ya mobali, ki mwasa azozanga eloka kolia na bana biko za ko courante. Nakoloba makamususu ye moko mwa ndeto sa basi boy soki aye to solo na ye na benga ke nyoso tu oza bien bana bo bien auto bien makamususu eza yende mutu faloba na yo ngaza la kuna te yende faloba na so alobi na ote yo ye bandeni message yango zana chelo tanga message yo moko tanga ndenge azo solola azo bake mwasi na poisonné. Maintenant moi c'est fois qui est porté plainte alors. Maman ba nous na minute ozo salir. Mon. La passe. Tanga. La passe. Mais je suis là moi aussi. Je vais mettre namoni vomande akomi namoni Baza bakuti na nzoko na leke mususu te. namoni nasala okutu miniature na otindela ye na soana zelo otanga bien osa miniature wana okina ba commentaire yango tanga poison bakuti na nzoto ngai ozoyoka namoni nalie esika mosusu te esika mosusu eza epai na yo loki epai na yo Christina. Oui, pas de problème problème te nabonga nani nzambe tala makambo mosusu ya sola na bien oyo eza nzela boloko eya pasi bo toza bapreuve sola na eza bapreuve babilo mosusu bakendanga na basentiment te maître so okwei bandimaka sauté oluki fasa kosoigne c'est ça un bon maître. Un bon maître kozoluka jamais okwei ozoluka oagrave ozomidingisa yozokanisonore ozomimatisa retour nango oyalaka oyo mboka mibeko oyebi mboka mibeko eza passe ma chérie ndako 1000 visa ya loba o ndako ndeko no te yango te tiko tango omona ba jeune de kono azokana yes mais bino bolobi ke abando vivre na denda nga na yebi makambo wana te na yebi na nga te ndenge atambola na yebi te nga obi mama tango azoloba bino famille boloba nini allo Jos toyoka te ngai nga na yebi façon na ndenge atambola nga na yebi na nga te mama na yebi te façon na ndenge atambola ka soki ndeko na bino boyoki 1000 visa beti prison est-ce que oyebala biso kosala life est-ce que bokonseyaka ye d'abord ndeti ngai ntango namona kaka nde bato babenga ye boss 1000 visa nga ntango tokutanaki nayebisi okoma boss aseki kaka
omoni aseki kaka me makambo mosusu nga nayebi na nga te mama makambo mosusu nayebi te nde na États-Unis biso tozala moto aza na ndako tobenganaka toyebani basante me makambo mosusu eza mpasi mpo oyebanga. Mais est-ce que ayebi mpe famille ya bato famille banani ya likangu na ye wana ayebi bango nyonso? nga nayebi mpe bango nga mpe nayebi likango bango te natika komona ye te nga mwasi nayebi ezaka kristana. Madiva, bonjour. Bonjour Yale. Ya nga mpe naza surpris lobi petite sœur nga azaka na Luanda. Bo bandeko? To bandeko te nga naza na Texas awa na ville mosusu. 1000 visa ye azaka na Dallas. Tosololaka na ye mette fois. Semaine passée que tunatindelaki ye message arépondaki ngai po na ba business oyo alobaki na live la semaine passée ya dimanche. Aloba business nini? Ye mi visa aloba aza ba business. Mi visa aloba na dimanche kana ba business a osala. Alobi soko intéressé na ba business po ba business moko ezoleka awa, OK? Soki avant que tu n'aies pas 1000 visas, na yoka quand pas serment boto zalarane awazana boutique africain. Abinga anga bisinga ki mama Angel tala copie mo boy business moko ezoleka awa. Soko pesi $1000 do bazo pesa yo chaque jour ozozwa quelque chose. Soko sali contrat il y a 3 mois. Il y a 3 mois aussi, je ne me trompe pas. Wana ser wana en États-Unis, ya wali kele mami yibi. Kende ya. Te wana eza mi yibi te. Eza mi yibi te. Ngat bayela nga. Ser wana ibsakinga. Après ça tarno yoko yokango na life ya 1000 visa na papa belge. Et intéressa kingai. Ba mi bana tonton belge na 1000 visa. Eza ya kimo yibi te. Nazo tia entre parenthèses, eza kimo yibi te. Eza business ezoleka ser nanga wana za na boutique awa na San Antonio ateka biloko na biso ya Afrique ba pondo tout cela. Abenga kanga msinga mama Angel. Ovandi no na ndako membongo ezokotela yo. O déposer par exemple lokola $1000. Na $1000 wana loba kanga ne mtu nazoko ko expliquer te comment possible mbongo baba na peso intérêt ya likolo. Alors sikoyo tango 1000 visa eko loba pona makamba ba visa. Ba makamba ba visa ya Portugal, ya Brésil, ya Italie. Na concerné petite sœur nanga na Luanda. Na ebisi petite sœur nanga abi kota na live vendredi. O s'abonner na papa visa na ndenge pe azo edaka bato. Mais na yoki a lancé soko za na besoin ya visa, ya Brésil, ya Portugal, ya Italie, bato ya Kinshasa. Na concernant qui petite sœur nanga. Petite sœur nanga lobby. Atindenga bi Angel. Tala bazo publier 1000 visa na chaîne oyo wapi oyo chaîne moko boy. Ba photo chena simana wana miniature chena sima wana. Naza na vidéo nango petite sœur nanga tindelingai. Boye beka 1000 visa za boss Mama, en tout cas vraiment na okota na profondeur te. Ndenge yoza wana. Ndenge yoza na opesa biso ba live. Na kota na mataka te me na landaka ba live na yo. Omote na s'abonner siko pona répondre yo ke photo o eza na sima na yo wana. Mwasi na ye a filmer ango azoloba. Ke moyibi yo mi loba ke oza boss tala siko lali tala meso lielaka tala ndako vandaka. Ndenga lali na mbetu wana. Ozomona. Alors na vanda ki na répondra ki na petite sœur nanga te parce que est choqué ngai na ndenge nga na yebeli 1000 visa na respect o nga na pesa ka ye na mona na répondra ki na no petite sœur nanga te tango siko kaka siko na vandi nanga libanda na zozo mopepe na bana olanda na mama moseka alors siko tango siko mama moseka silinde na 8 page na yo nde na yo ki lisolo wana tango yo olobi ke no akufi ba poisonner ngabi 1000 visa nde sikoyo nazolinga na kepe na page na ye na tindele message sikoyo nazo zela siko po répondre nga po nano répondre nga te po a umela te po na ko répondre nga
aumela te pourquoi nazo koloba ke aza na cotisation matanga 1000 visa bon pourquoi nazo ba ke 1000 visas escroté parce que ngana na biso ntoza na Texas ya za na ville mususu nga pe na za na ville mususu alors mwana mwasi akufaka na